toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Autorité Mboka, ministre, président de la République, député, Bameka Koteango, en pratique, Jokezali Yamalamo, Pouete Makambo et Bongwa, na secteur Songoloton Pakala, na Kati Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Vous êtes de partout à suivre cette émission. Rendez-vous des auditeurs à travers les 24 communes de la capitale Kinshasa, Congo central, Équateur, mais également une partie de Congo au Brazzaville. Vous suivez cette émission Rendez-vous des auditeurs. Tozali Nabino, une heure d'échange, une heure de débat, une heure de propositions. Nabino Baimboka sur Makambo actualité aux allées vraiment contaminées Mboka Nabiso au Congo démocratique au-delà des coronavirus du coronavirus il y a d'actualité dans Mboka Nabiso Congo par rapport à la situation actuelle il y a coronavirus tous allez dans 377 cas testés positifs, 25 décès, mais également une quarantaine de personnes qui sont guéries de cette pandémie coronavirus, l'évolution, et une centaine en bonne évolution. Tozali Namonamboka Bazin Pembe Oazali, coordonnateur il y a dynamique. Les changements, c'est maintenant. Monamboka Bazin Pembe. Botenayo. Botendeko Maxime. Merci beaucoup pour l'invitation à Mokolo Lelo. Depuis 2019, Théo. Ou bien début de l'année 2020. Non, mais mon kala bien sûr, mais sengeli ko yebisa ba auditeur vérité que motema mabezo utande pa na bino. Biso tozo la sa volonté ya koya ko solola na ba imboka ko informer bango vérité. Parce que tant que tozo le kana média, toya kana lukutate. Nous venons informer à la population la réalité des faits où ils allaient les locaux les kanaka tiambo kanabiso. Nous dépendons de l'invitation nabino, ceux qui beaucoup benga bisoté parce que tous alliés importants, aussi tous en a pas place monsieur aucun été. Nous on est là pour la population, mais si vous ne nous invitez pas, on peut que se contenter que vous allez bandako parce que volonté de manifester ka to bengaka to ya te boyate, to ya boyate. Bolinga bande kwa PPRD, baleka, biso, bolinga biso. Moi, la famille n'est pas notée, nos coalitions au pouvoir, PPRD, UDPS. Non, mais il faut. FCC cash. Moi, débat contradictoire, wana, et ça l'ira bien. On est là avec vous, fidèles. Bayokaki na Tongo, na rendez-vous des auditeurs, il y a télévision, il y a Tongo, de comment quoi, les kaki, ayo kosa bango, belé. Version de Fenayo, il fallait que Kolanda Mingi, mais Tozali Nayo, Tozali toujours. Je vais tout démentir na bêtise na ya avec le même sujet, Tozali. Premièrement, Toko Beta le solo, na Makambo Italie, ordonnance, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, première ordonnance déclarant l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Deuxième ordonnance, Wassili Kosala en modification. Et la première ordonnance, vous avez signé le 24 mars 2020. Les alliés Kosenga a été Assemblée nationale, PENA Sénat, va tenir, va plénière Nabango séparément pour autoriser un chef de l'État par rapport à la prorogation. Il y a mesure, il y a état d'urgence sanitaire où les alliés qui déjà déclaré le 24 mars dernier. Mais Tomoni Baimboka est belé, professeur, député Moussou Balobi était chef de l'État vraiment azuma 12 moko la dictature na motindo o azali ko spécifier matière oyo Baimboka député to sénateur il faut lobela. Est-ce que on a chef de l'État bimi de bandate de ko Bazin Ndeko Maxime, esengeli ko expliquer na ba auditeur
eloko moko eza vrai. Totikala ko constater de jamais na kati ya mboka na biso biloko to komona lelo. Ba mesure na régime exceptionnel auto ko traverser lelo. Totikala peut-être komona ngote qu'un chef de l'État a proclamé état d'urgence sanitaire na kati ya mboka na biso. Bato bakoza na raison ya koloba et que état d'urgence sanitaire ezalaka na constitution na biso te. Mais constitution na biso ezali ko reconnaître terme état d'urgence tango ba institution en mboka ba province na biso nyonso to ezali ko constituer République démocratique du Congo ezali menacé par de guerre. Ba institution ezali ko tambola na lolenge ya malamu te. Les chefs de l'État, conformément à la Constitution, dans l'article 85 na yango, azali na ndingisa ya ye kozwa ba mesure exceptionnelle wana. Donc actuellement nenge tozali boye, tozali ko vivre na régime moko to bengi na droit régime exceptionnel. Tout le monde qui mon amboka Alexis Tambwe Mwambat et Télémaki a souhaité qui déjà au congrès pour et accompagner état d'urgence au chef de l'État à celui qui proclamé mon qui moi bah nungu moko izala ki wana par rapport à encadrement il y a état d'urgence wana au chef de l'État qu'on a président c'est qu'il n'a qu'à saisir cour constitutionnelle pour la conformité wana ce n'est pas vraiment le débat du jour débat il y a le lot. Comment le chef de l'État, par rapport à l'ordonnance modifiant, première ordonnance déclarant l'état d'urgence, et à Koki, statuer sur le matière au ordre du jour, où vous allez traiter à la Chambre haute du Parlement, ils ont dit Sénat, puis l'Assemblée nationale, Maître Bazin Pembe. Est-ce que le chef de l'État a dit la légalité dans Makamouana, tout chef de l'État peut accueillir dans moi 12 ans, dose de dictature. Mundeko Maxime na banda ko expliquer ba auditeur mokatinga maloba ezali yonde uzana police ya débat pona koyebisa na kati ya régime o tozali ko vivre yo ezali ba moment moko exceptionnel esengeli biso peuple tous à l'habitué nango. Mais lelo soki ba débat ezali de part et d'autre c'est tout à fait normal parce que biso nyonso tozouti na ba école différente. Moto na moto azali na appréhension ya makambo na ye azali na façon ya ye comment de la makambo autrement. Lorsqu'on est dans un état d'urgence, dans un régime exceptionnel, le chef de l'État agit de manière exceptionnelle. Nazali koyebisa ye que no soko tali lelo sali droit comparé na mikili mususu basili koleka na ba régime exceptionnel wana ba koyebisa yo que pendant moment oyo chef de l'État azalaka na moi dose muke na lobi moi dose muke ya dictature ezalika terme wana dictature nde ekoki ko peser mais azala na moi dose muke ya kibokonzi na ye. Donc yo partager avis na ba imboka nyonso ba député nyonso oyo bazali komona été chef de l'État azali ma dérive moko na ordonnance na nouvelle ordonnance na oyo azali ko spécifier matière oyo za traiter. Non, bango ba cause la peut-être ba lobango na ba manière moko grave pour na ba diaboliser yango mais ngana zo expliquer sur le plan ba fait. Mais démocratie aux amis démocratie république démocratique comparé zo la qui c'est que na état où sengeli chef de l'État zo ba mesure moko exceptionnel pour na ko sauver mboka. Peut-être ba to lelo ba ko sala lo yenge ba ko mona parce que yali coronavirus ennemi moko tozai ko mona te ezali ko bangisa te bato balingi ba mona bato bakufi de ba mona que non tozali na régime moko exceptionnel o ezo benga pe ba mesure exceptionnelle. Il n'y a jamais eu mon cher violation ya constitution ezali nde bato kana na ibisaki yo ba classe nde sengeli eza pe ya kokesana. Article 85 ezali respecté ozali d'avis avec moi que madame Janine Mabunda azali consulter, Ndeko Alexis azali consulter, même présidence de la République. Tant que basilisi consultation wana tant chef de l'État azozo ba ordonnance na ye asila ko remercier bango. Et puis Ndeko Maxime soko tali na ordonnance na ye le 24 wana même le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a contresigné yango. Ilunga Ilunkamba azali ya obédience politique ya président de la République tete bien même que notre en coalition. Ce qui a monaki en mabe alignaki a signé te alignaki a signé te
Mais ce qui a signé, donc il a trouvé que non, c'était bon. Donc à ce stade, parler, il y a violation, il y a constitution, dans le lobby, il y a un faux débat. Tu as débattre parce qu'on est politique, nous sommes appelés, il y a Kosala, moi divergence, il y a idée. Mais maître Bazin Pembe, mais quand on a nos casquettes, non, il y a coordonnateur, il y a dynamique de Congo, c'est maintenant autre. Et puis que dynamique, que vraiment approche, il y a cash. Les lots, bah imbo comme ça, bah inquiétude, la bino de part et d'autre, côté à Ngambo, la bino la cash, ils allaient être bah questionnement, tout problématique, ils allaient plénière et ils allaient organiser les lots, mon collègue les lots na Sénat. Na Assemblée nationale ba imbo ka bazali ko mituna est-ce que plénière wana na suka ezala maramba député to ba sénateur ba voter ba loi to ba résolution problématique wana vraiment ezali ko soulever ba to mingi bazali ko tuna so ba kotikuna ba voter ba loi to ba résolution parce que tout lundi tambo mamba na congrès oh alobaki était il va qui organiser après que le chef de l'État a soit publié première ordonnance, c'est le qui était congrès wane kozala pour na ba député, ba voter ba sénateur, ba voter ba loi ou ko encadrer ba mesure ya chef de l'État. Est-ce que bazana amabilité na cas d'espèce la plénière tout na congrès ya ko voter ba loi tout une simple résolution. Ndeko Maxime na débat où ils allaient tolé ce qu'on l'a dit débat on a bien ils allaient tout autour, il y a des dispositions constitutionnelles 85, 119, 116, 144, 145, bah Moussous bazo kendeti au-delà na 169 na ba prérogative Moussous. Assemblée nationale, il y a bango qui se réunir ils allaient des droits. Ce qu'on tangi article 166, 116 pardon, 116 de la constitution na biso, ils allaient des pleins droits Assemblée nationale et se réunir. Nous avons une constitution dans ces pays. Et règlement d'ordre intérieur et qui prévaloir était au-dessus de la constitution. Règlement d'ordre intérieur est au-dessus de la constitution. Et là que les lois ont posé problème, c'est ce que expliquer na Baimboka. Est-ce que le congrès et que na congrès au qui ko voter Mobeko? Non, na congrès va voter Mobeko te. Mais Mobeko ils allaient voter dans l'Assemblée nationale, ce qui a réuni dans l'article 116 de la Constitution na biso. Na Sénat peut se réunir. Loi ils a voté mais na au niveau de l'Assemblée, ba tindi yango na deuxième phase à niveau de l'Assemblée nationale. Mais Congrès et se réunira pour na kozwa ba décision moko boye pas pour na ko voter Mobeko. C'est là où il faut préciser ma kambo. Espèce il y a mokolo ya lelo. Est-ce que il a ba loi motokozala voter kuna to ezala mokano na mokano ba député ba sénateur ba ozwa ezala résolution. Mais si ko esengeli la préciser parce que katingai Assemblée nationale bazana règlement na bango. Sénat bazana règlement d'ordre intérieur na bango. Mais à part des institutions wana congrès ils appellent un règlement d'ordre intérieur na bango. Mais là où il y a des problèmes, est-ce que ce qui autant il y a un règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale, autant il y a un règlement d'ordre il y a Sénat, autant il y a sous ce règlement d'ordre intérieur il y a Congrès. Au commun dans l'article 3, il y a un règlement d'ordre intérieur il y a Congrès. Et ça est clair que Congrès et Koki se réunir pour voter Mobeko. Congrès et se réunissent pour la résolution chef de l'État linga loba a komeli bango bazwindingisa pour na bayoka oya ozwa discours ya chef de l'État et puis pour na makamusos mais nangonga lelo na cas d'espèce lelo toyoki débat wana salemi et que Assemblée nationale na mitan bazo se réunir à partir de 11h ne toyoki Sénat peut ba se réunir donc ndenge ba ko se réunir wana ndeko nangai na mitan oyo ils peuvent pas voter une loi pour prolonger l'état d'urgence à chef de l'État. Donc, il y a résolution moko ya mutu ya pour prolonger l'état d'urgence à chef de l'État. Le faire, le contraire, c'est en violation de la loi. Et puis, na yebison de konasi ça, ceux qui ba sali loko, o ils en violation de la loi, la Cour constitutionnelle est là. Il
y a un juge à conformité, il y a un acte, il y a un assemblée, il y a un sénat, et la Cour constitutionnelle sera saisie. Ceux qui vont monnaie, ils allaient mabé, et la Cour constitutionnelle va nous partager là-dessus, parce qu'il y a un instance suprême dans le cannabis. Merci, Ndeko Bazin Pembe. Te rappelle aux alliés coordonnateurs, il y a la dynamique, le changement. C'est maintenant, avant d'aller, Nandela, il y a standard, Nabiso, Baimboka, Bako, Tabapesa, Makanisi Nabango, Tokuji, que soit moi, point Ndeko Bazin Pembe, na Makambo est allé justice, au monde, Bilinga, et comme côté à Mopandi, à justice, Kuna, côté premier vice-premier ministre en charge, il y a justice, c'est tout dans KCND, procureur général, prêt à coup, il y a cassation, tout le monde est intervention, puis moi, Namboka Benoît Lambert, Wazali, président, il y a cour constitutionnelle, notamment, affaire, il y a Saïba, DG, il y a OGFREM. Ma candidature, ils allaient vraiment ni mon Namboka Bazin Pembe, dans le moment où tous allez koloba de Kosaïba et assis là qui kozwa ba convocation mi balé après mandat d'amener mais mon Namboka Saïba na nukaka assis qui s'est présenté devant ba tribunal T to devant justice T pour na aïba et lokoni ni vraiment azali reproché tout le monde qui lettre il y a tout dans KCND ouais c'est adressé qui est pas mon Namboka Mumba procureur général près il y a cour il y a cassation notamment par rapport il y a Mwanamboka Saï bazali justiciable était hein bah ameki go recadrer to sili comme on appelle Mwanamboka Mumba procureur général près à cour cassation et asali moi recadrage mon corps et pas Mwanamboka tunda kasene par rapport à polémique nyonso ezali ko remarquer côté ministre de la justice procureur près à cour de cassation ministre Boué Makamouana vraiment lumière ni to et le ni population qui tirer tango déjà baï faut pas faire respecter loi bah la qui ça a été justice n'habitude les alliés impartial moi nous les alliés entre bango Ndeko Maxime tu sais que mboka oyo esengeli to se battre pour n'être Congo et liboso congolais lelo à se sentir à l'aise na kati ya mboka na ye mais ceux qui congolais yemoko au lieu de saluer ma valeur congolais yemoko a commis l'issue pour détruire ma valeur c'est très grave de konangai pour na ba besoin pécuniaire lelo bato oyo babandaki ko lité pour n'être bazwa bokonzi ya mboka na kati ya mboka oyo ba oyo babunda balobi to bunda à côté ya ba leader mususu pour na bonheur ya ba congolais lelo pour na ba intérêt individuel na bango bakomi koleka pona ko salir pona ko kosa peuple congolais pona intérêt na ye ya ye na famille na ye pona intérêt ya congolais te ezali lelo tozali ko assister na ba involture na biloko moko lelo oyo ezopesa soni na kati ya ba congolais ndeko oyebi likambo okoloba ndeko Saïba wana c'est très grave. Tout le monde peut côté affaire DG ya Foner ou basila qui ko soyez kuna na Goma ba déjà ba extradé na kati ya Kinshasa na prison centrale ya Kinshasa ba magistrat ou basila dossier kuna ba démissionner en cascade justice c'est juste ko kini wa puis remonte mon ngo mon interpellation to biete justice na comme impartial na ba vie ya ba scène autres ali ko mona to ta justice na catégorie nini na ibisato banande ko Saïdi DG ya Foner o bazwaki a partir à Goma azali directeur général ya Sokok yende ba utaki bazwaki na Goma yende ba yakina ya déjà Foner ye azali kakao ezape sujet moko très sensible au abordé wana je vais te répondre to yana na makambo ya nini ya patient o ya OGFREM sengeli ba congolais ba yebeke ndeko wana ya simba o pesa moi makandiso na lo mbangu mingi pona okay. Na lombango sengeli bande ko ba comprendre que le dossier ya passé wana c'est un dossier vrai ce monsieur là a appauvri la République pour na ba intérêt na ye yangonde le loi ko tinda batu na bitando ike partout pour na ba maquiller azul mbongo ebele apesi bato baleka na baitando ke baya kokosa ba congolais et ce monsieur là répondra à matakita na bato na tikanga na loba pa ozo katanga lisusu tikanga na loba ozo katanga lisusu ozo lianga lisusu temps makamunga na oloba ezobima na munoko na ezobima pa na yote preuve eza makamunga na oloba soki moto amoni tono na kosi aya lobi na micro na yo aya ko contredire ngai c'est ce qu'on appelle aussi les droits de réponse
n'a pas na bino ba journaliste autorisé lobi aya ko répondre ngao soki alingi débat contradictoire nanga aleka awa aya tosala na débat pona ozozanga pe so time belé pona koyebisa ndeko c'est monsieur là répondant l'argent de la République a été dilapidé par lui a ko répondre na kati ya mboka na biso awa atinda batu na ye ya kotinda ou pas il répondra oyebi oyo azo sécuriser ye yebezaka na cadre ya oyebi oyo azo sécuriser ezali ndeko coordonnateur ya FCC parce que ndeko wana assez abala na kati ya ndeko ya coordonnateur ya FCC wana isengeli Congolais yeba vérité tina fin fort ya likambo ndeko Maxime coordonnateur ya FCC to yebeza mwilanya te mais c'est ye wana ti c'est lui qui a approuvé encore justice na kati ya mboka na biso yenda bebisaka ba magistrat na kati ya mboka na biso akomi magistrat ya monde ye comme tunda ya kasenda za muto a parti politique na ye na pesi injonction oso mona wapi ndeko na ngai ministre ya justice ye moto azali alobi yenda azali autorité ya ba magistrat ayebisa magistrat que non yo magistrat ozali na ndingisa ya kolandela moto wana te Maxime c'est très grave article 16 na biso na article 16 na biso ya code de procédure pénale ezo pesa ndingisa na magistrat alandela moto nyonso to oya monete no ba indice sérieux ya culpabilité ezana qu'est-ce qui explique bongo ndeko Saïd ndeko patient oyo ya OGFM a commis supérieur koleka ngai koleka yo na lolenge nini qu'est-ce qui explique maintenant ba démission en cascade auto remarqué après arrestation DG il y a Sokok tango na oloba makambo DG ya OGFM ozo katanga yo renvoyer nga na problème c'est comme si ozo recevoir projet kati ya dossier wana na silisa pona kolobeke c'est ya kasende azana droit te amata akita asala ministre ya justice te justice la biso na conscience ba komi lelo nango ils vont traquer ces messieurs là et mandat d'amener bimaki déjà mandat d'amener za na validité ya 3 mois bako kangaye et sa place la place de ces messieurs là c'est en prison bongo la République et ko kenina ba poche ba douté atinda batu na ye pona baya ko aveugler opinion bako convaincre peuple congolais te maintenant 30 secondes hein sikoyo na ya na depuis en cascade go to moni ya ba magistrat kuna maramba Sokok déjà Sokok ndeko omoni dossier aba Maroza dossier na yeza laki na tribunal ba avocat na ye ba sengi ba liberté provisoire mais il y a un problème Bamaroza isengeli ko expliquer na peuple congolais ndeko wana Bamaroza wana il était de la famille présidentielle ya nini législature aussi koleka wana na kati ya Bamaroza tango ba auditionner Bamaroza na kati Bamaroza cité ba kombo ya bato ya famille ya ndeko oyo azalaki président passé na bana na ye ke bazwaka mbongo na biso ya ba congolais a cité bango Bamaroza wana soko simbi Bamaroza osimbi Bamaroza osimbi président ya législature passé ndeko ya législature passé yo ya zaki président na biso ya bando sénateur à vie parce que soko osimbi Bamaroza osimbi ye problème ezali lelo tunda ya kasende alingite ba interpeller ndeko Bamaroza ba interpeller ndeko patient oyo ya OGFM parce que bazali mitema na bango ne baswaka mosolo na biso ya ba congolais ba kiotike la bango na mabenga na bango c'est là où il y a un problème Bamaroza ya ngwana be pesi ba magistrat yo bazali na instruction ya dossier ba mekako ba démissionner oyo bazo se déporter na kati ya dossier na démission ya bango ezali basé to ezali ko tirer origine na mixation na dossier wana na bayi politique vous comprendre non et c'est ngeli ko expliquer na bayi politique peut-être mikanda wana ezo ko tambola sur ba réseaux sociaux magistrat oya sambisaka oyo to bengi magistrat assis tango azo sambisa na tribunal soka ko sambisa dossier azali na indépendance na ye oyo ezali reconnu na constitution autonomie na ye oyo ezali reconnu et sengeli magistrat azwa décision na ame conscience na ye mais soki magistrat ko sambisa moto azui affaire en délibéré avant se prononcer a komi ozwa ba injonction olingaki opesa moto wana liberté provisoire ko pesa yete ou bien moto wana ninga za wana tika ye kaka na boloko wana magistrat ko sala lisolo sana ite azali na droit à se déporter na kati ya dossier wana parce que azozwa ba force pesante nango moni ba magistrat mibale oyo ba se déporter na kati ya dossier ya nini Fulgence Bamaroza parce que bazozwa ba injonction bazopesa bango ba injonction bo libérer bato wana sinon boko bebisa musala na bango tango ba magistrat ba moni te non te tokoki ko libérer bato te ba indice sérieux ya culpabilité ezana chef na bango confrontation esalimina noté tokoki ka utika bango bo été de père ke bakima
nde ba magistrat ba moniteur biso tozali na indépendance na biso te to se déporter na dossier to ko yebisa chef na biso azwa bazuzi mususu atia bango wana pona basambisa bandeko yango nde déportation ya magistrat mais ils a droit na bango ba se déporter parce que indépendance na bango ezali to ko passer pembe simba siko stylo fongola cahier papier pour na baimboka ou noter ba question to ba préoccupation ya baimboka bazali ko benga biso de partout à travers la capitale Kinshasa, Congo central, Équateur 082 33 33 749 082 33 33 749 un numéro pour benga vous pesa makansi na bino. Allô bonjour. Allô bonjour. Allô, bonjour. Oui. Au Bengi Bisso à Pico. Allô, c'est David à partir en Galema. Oui, de David. Na pesi pembo tena invité. Na bino moko madbi. Mais à ce côté d'abord, ministre de la justice a patron, il y a parquet, et la militaire, et la civile. C'est lui parce qu'il y a principe il y a double il y a double décret. C'est-à-dire il faut contrôler les ala, on les a kosala boutique judiciaire. Asa na droit parce que vous voyez dans les sous-gozons poursuivre mon tour. Attends là d'abord principe il y a liberté, il y a prolongation de vie humaine, la propriété. Si on comme poursuivre mon tour n'a pas d'âme sans respecter procédure, quand il y a des pièges, ni ça c'est ça que c'est mais là moi et moi pas ça parce qu'il y a une répondre à la nationale. Ozomona mutazo sala ordonnance ya kosenga. Oh nani congrès de colonna ye mais aza ko imposer. Il faut que les ordonnances la kina ko sonner ba sanctionner. A violé l'article 144 de la Constitution pour poursuivre l'article 164 parce qu'il y a outrage, il y a pour restreindre la liberté à Parlement d'une façon par écrit. Parce que nous c'est c'est-à-dire que c'est yawana congrès de la modèle parce que vous avez vu comment on appelle côté la loi na application pour 30 jours mais sous congrès juridique ça directement en application ce n'est pas d'être main levée c'est juridique et un texte juridique. C'est ça le Parlement surveilleur, il y a président en état d'urgence. Il y a il y a une position de PCMB, mais il y a des couleurs. Non, on a un intentionnellement. Mais quand il y a la justice, le ministre de la justice, il n'a pas un droit. Parce que la surveillance, même pour concerner ça, moi, non, il y a politique. Il voit qu'il soit même possible à quelqu'un. Merci Ndeko David depuis la commune d'Engaliema. Allô, bonjour. Allô. Oui, au Bengi Bisso à Pico. Oui, bonjour Ndeko Maxime, bonjour invité, c'est Franck Nalimité. Oui, Ndeko Franck. Mais en tout cas, mbote na ba auditeur na biso nyonso fidèle. Et na premier tout wana na zango kininga kokota pour vraiment présenter ba gré na ngai auprès de mon jeune frère que j'aime bien pour na kolobanaye Laurent Onyemba Djungandeke. Mais aujourd'hui il m'a déçu. Vous savez, peut-être heureusement que Batumoussou il parle maintenant comme avocat Yamout. J'ai compris, j'ai fait le tour du monde, à l'État. Il travaille en complicité avec les gens qui détournent l'argent de l'État et les lois Mounani Polele qui Djongandeke parle seulement pour ses propres intérêts. En tant que consultant. Oui, mais Naloni qui n'a pas une considération mine avec mon jeune frère. Oui, allô? Oui, allô? En tout cas, je voulais seulement terminer par là parce que pour dire que mon frère là, j'avais beaucoup d'estime, mais les lots n'a dossier Oyo. N'a modèle à Zakolobela, qui ont un avocat pour toujours derrière l'argent. C'est-à-dire, à des gens, voyage dans le monde, toujours avec un détriment du peuple congolais. Aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait un état de droit. Pas poursuivre battre. Nous avons couvrir le président a dit c'est la culpabilité qui a évité. Ce qui a évité à se présenter et pas la justice. Il y a un média pendant le jour où on a est-ce que pour dire quoi? Les autres, dans l'état de droit, mon côté dans la caisse à l'État. Tout le monde bateau bakoma kia okofinga kabila na ba média ba muso ba ponaki bango ba député lelo ici comment ça la musala bato na bakoma côté la justice bani. En tout cas je suis vraiment déçu dans le comportement intellectuel et congolais. Merci beaucoup. Trop déçu par Onyemba. Merci beaucoup Ndeko Franck depuis la commune délimitée 082 33 33 749 les numéros Boko Benga Bopesa
Makanisi Nabino. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Obengi Biso a pu commander. La bengi na bandal kombo langa devi. Oui, ndeko Devi. Makanisi. Alors, nalandaki toute première partie, nalandaki attentivement maître Laurent Nyemba. Nalandaki na intervenir malheureusement na protocité. Ngapo nalinga juste kaka na le banaye témoin monsieur. C'est vrai que le intervention naïe, comme consultant, mais il est passé plutôt comme avocat. Là, on a surtout que Bino n'a rendez-vous des auditeurs, déjà la consultant, de faire que ceux qui m'ont intéressé dans les Cambodgiens au-delà, ailleurs, ça n'a comme je sais participer. Donc, bien ici, nous sommes sur le taille, ils sont toute impartialité, parce qu'il a été partiel dans ce propos. On n'est pas juriste, on a compris, on a remarqué. Voilà le moment. Merci Ndeko Devi depuis la commune des Bandalungwa 082 33 33 749. C'est le numéro avec lequel vous pouvez participer. On dirait que c'était. Allô, bonjour Ndeko Mazim. Bonjour. Participer Ndeko Bazé Pembe Nzale. Mbote pe na pesi boditer nyoso mbote. Ezali Jean Bikela. Jean Bikela. Nalandi ndenge invité à outil pour expliquer ni nyoso na bokebi en tout cas na sepeli makasi. Mais ndenge ya lobby régime exceptionnel, décision exceptionnelle en tout cas. Ezali bongo. Mais faut tout en appeler. Bazo bangana pourquoi? Parce que la minute tozomona ce qui FCC et sali mouvement moroboé batu ya ngambo mosusu to ya cash bazo suspecter bango. Batu ya cash batali mouvement mokoboé ngambo mosusu to batu ya FCC bazo suspecter bango. Ezali nini? Ezali manque ya confiance. Manque ya confiance c'est outi wat. Ezali à partir bazo sali la pouvoir oyo na yebite to yebiso nyoso ndenge bazula ki pouvoir wana. En tout cas, il n'y a plus rien à discuter à ce sujet. To yebi ndenge bazula ki pouvoir wana. Mais concernant na dossier ya ba ndeko oyo bazolandela la justice tabiso entre autres ba Saïba et autres. Mais qu'on appelle ici sous batika justice la musala nango batu nyoso ba travailler à l'époque ya Kabila. Notamment bateau yo nani invité à zo cité wana bateau nyonso wana yo kanisi bazama boko pembe bateau nyonso basala na époque ya Kabila bateau tout nyonso wana kwa za na poursuivable na justice et soki justice azolandela bango biso population tolingi komona bateau moko te bazoya ko interférer na affaire ya justice et soki bateau wana entre autres ndeko oyo avocat oyo wana yaki na case na premier na nini na rendez-vous des autorités na première partie. Tant que nous avons bango tozo ba pe ko déceler banani bazali mabe bazolinga ko tirer notre pays davantage vers le bas. Alors, namni choyo batu nyonso tout bazolinga ko s'interférer na affaire ya justice na biso baza ba médiocre oyo to boyaka. Merci. Merci Ndeko Jean Bikila depuis Kisenso. Depuis Kisenso, Ndeko Jean Bikila. 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Ben Gibiso a pu commander. Allô, oui, Ndeko Roka, Makansi na yo. Nalingaki na au moins invité à beaucoup Azoli à mon donc vous êtes il faut pas la constitution donc les autres bon il faut la loi parlementaire les autres c'est pas rejeté. Donc, il faut respecter la constitution. Par exemple, la violence, aux gens appuyer le règlement et ça bien que les démocratique Congo, moi, vous êtes déjà merci Ndeko Roka depuis quelque part à Kinshasa. Ndeko Roka, les sons n'étaient pas aussi vraiment audibles avec la communication de Ndeko Roka.
082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Obengi Biso api komonani. Pe makantina yo. Allô. Allô, bonjour. Obengi Biso api komonani pe makantina ndeko. Allô, bonjour. Ceux qui ont Bengi Biso déjà compter à téléphone allés opérationnel, c'est-à-dire aux en direct il y a Radio Liberté Kinshasa PC Biso Kombo pe makantina yo commune au Vandi. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko Maxime. Bonjour. C'est Jean-Bernard depuis Barumbo. Oui, Ndeko Jean-Bernard Ndeko makantina. Maxime, moni que justice na biso ci lelo evandisi na nuka makambo tende bato mosusu bazoleka na baplateau kokosa kosa biso pour dire que non état de droit ekoti état de droit ekoti jusque là biso tomona nano état de droit te parce qu'il y a beaucoup de dossiers ya bato basala mabe koleka na Congo baza ti lelo batikali kopoursuivre bango te. Alors s'il s'agit de quelqu'un oyo balingi peut-être basala barèglement de compte na bango oyoka bato baochante yango ke na état de droit ekoti état de droit ekoti na dossier avec Amérique, batunyo sur le que non justice ça moksa nango. Mais pour ni ba dossier mususu net ba déjà ba Jeffrey ba Baramos na banane. Justice ni aux l'impartialité. Aux hommes na geto na jeka place moko. C'est pas normal ça. Et puis mettre l'eau ni manazala na beaucoup de signes pour na mais intervention dans l'eau personnellement c'est pas le signaté. Donc c'est ça intervention na ngai batika Assemblée nationale et siéger ba ko pesa bango ordre du jour parce que bazana pouvoir moko indépendant au ba ko sala nyoso ba lingi. Bafanda ba accompagner état d'urgence wana parce que ça même pas accompagner il faut nanga ils accompagner. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Lokola Ndeko Jean-Bernard depuis la commune des Barumbu 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 082 33 33 749 le numéro Boko Benga. Bopesa makanis na bisno na sujet na biso ya mokolo ya lelo tozali comment kolobela makambo etali justice congolaise. Est-ce que les alliés impartial vous allez impartialité na makambo nyonso tozali komona lelo na mbilinga na ba dossier ya interpellation ya ba autorité ya ba mandataire public. Allô, bonjour. Allô. Oui, obengi biso api komona. Allô, bonjour. Obengi biso api komona. Monsieur Gaston. Oui, monsieur Gaston. Na lobi boye papa journaliste. Vraiment première partie à émission à biso à lelo en tout cas tozala qui dessus. Et émission wana ezana ba intellectuel ebele balandaka yango. Mais niveau bokitise ki yango lelo en tout cas papa vraiment fait un effort. Fait un effort vraiment. En tout cas, il y a comme une qui doit se moquer de défendre Moutunaye. Vraiment, avocat, il nous a vraiment déçus. On a compris que même Mitukaye à Tambola Kanango, et Mitukaye Mbongo, on a mis à peuple congolais, vraiment, il nous a déçus. Attends, ce qu'on a numéro, il a vraiment déçu le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci Ndeko Gaston, depuis quelque part à Kinshasa, 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Pourquoi quitte sa volume, il y a radio dans Ndeko? Ouais, je suis un peu bref. Oui. État de droit, premièrement, n'existe pas compte tenu de l'accord parce que les gens ont référé dans l'accord signature. Deuxièmement, pour l'article 19, deuxième alinéa, le président violé le dispositif constitutionnel dans l'alinéa D article 119. Lorsque le Congrès est sa limité et la violation constitutionnelle. Quant à moi, c'est le tribalisme constitutionnel. Donc on a soutenu. Merci Ndeko. Depuis quelque part à Kinshasa. C'est Biso Komboté, anonyme. Vous aurez la parole Ndeko Bazin Pembe. Allô, bonjour. Allô. Oui, Obengi Biso api komonani. Bonjour. Bonjour, Obengi Biso api komonani. Allô. Oko kitsa volume ya radio na Ndeko. Oui, dans un petit gars. Oui, Obengi Biso api komonani. Oui, c'est M. Godefroy Makambu. Depuis quel...
Oui, ma candidat de Coco des fois depuis. Non, observation, on a question moi autour de Bino. Oui. Observation à l'IBOSO, et ça pour la bâtiment s'attaquer à Maître Laurent. Mais Maître Laurent, il en a le bien qu'il y a un consultant. Et que si j'ai type, j'ai fait m'écouter la carte à plateau. Après, ce point de vue, d'ailleurs, en tant qu'avocat, c'est tout. Mais pourquoi ils veulent s'aturer, d'ailleurs? La vie privée, d'ailleurs, tout ça, c'est pas normal. Question d'anga, oui. Caisse d'épargne, on va nommer Batou, tout ça. Et la différence, c'est ça, la proposition président Martin Fayou Salaki. Oyo, Azwa qui bénit la bataille des pêches. Non, alors qu'il a proposé la même chose. Caritas a géré, or Caritas est déjà géré par les catholiques. Merci, Voilà. merci Ndeko depuis quelque part à Kinshasa. Je vais lire ces messages, hein, ces messages. Bonjour, monsieur journaliste Nga na Nisi Manisi Ezaboué Pona Nini Batoya FCC Sokikaka président à lobby sans Kokoma Kabila, il faut pas répondre contrairement. Président Ezali Mbala, il y a Mbalanaye, il y a Liboso, il y a Kosala sur type, il y a coalition, mais les FCC Bazo Loba Mingi comme Bazo Lakisa président Balois, signé Vasco Ikwara depuis quelque part à Kinshasa. Bonjour Ndeko Maxime, justice Nabiso et Koufa pour corruption et l'équi. Ce qui peuple à Yibimbongo, il y a petit peuple à Kouliango, na ba chef nae. Yango wana ba dossier ya détournement et bandaka bien kasi souka na yango et banakate. Babi Wiss depuis quand Luka. Allô bonjour. Allô bonjour. Allô? Oui, obengi biso api komonani. Ah, bonjour. Obengi biso api komonani ndeko. Ah, na bengi binu pour intervenir na makambo na yo kizoli kana mboka pour actualité. Oui, mais na ko senga na ba auditeur no surtout ba kata ko réfléchir mémoire. À chaque fois président de la République a soit décision moko boye. Surtout la petite atamwe mwamba ezala ka ya malamu te. Regardons le président Azou Bokondi, Azou ba décision de crispation politique, administrateur prisonnier politique. La Kadioni, agissement ya fiatamwe mom. Regardez quand président Loubi Makambu awawa ya kodisi du parlement, c'est l'agissement FCC. OK, chef de l'État, c'est que ça ne ba lo bateni bolo baké, debi nenga zwaki beaucoup, ata nenga zwaki yango mais il est le président, il est là. Celui qui marche sur le tapis rouge, celui qui représente l'État partout. Il y a une ligue d'arrêt d'institution. Est-ce que vous avez violé la Constitution? Constitution, le président violé. Est-ce que a bénéficié de ce qu'on a l'État déjà ce président? Mon cas, le Nina Zui, où il s'agit d'essayer à se maintenir le pouvoir. Hein? À Tanguy Nani déjà par force. Hein? Guerre Nini a déclenché la minute. Et que pendant l'état d'urgence, le président a dissous le Parlement. Pendant l'état d'urgence, le président a fait quoi? Hein? Il a pris les décisions sanitaires. Makambo, tout le monde a conséquences, il y a un régime aussi de l'État. De législatif aussi de l'État, les députés, ça va Moussa Malamouté. Pour que Bango va porter la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Makambo, il y a aux alatés. Tant qu'on sait que la Constitution va lever l'état d'urgence, mais l'état d'urgence sanitaire va lever la Kangote. Que le coup, est connu. Et comme exception, et comme le coup a le mandat du président est des fois renouvelable. Mais quand il n'y a pas l'élection, la Constitution va dire mon robé, et Tanguy Bouchi. Allez, bon, bah, ça, qui nous. Pas permettre, pas ça, qui va faire le coup, ils allaient quitter. Et la minute au président, on a sali. À se maintenir nos pouvoirs sur l'état d'urgence, à venir tout à Tanguy. C'est rien que pour prévenir la population. Là, on a demandé Morotezawana. Merci. On va députer la ligne d'Achégé. C'est pas d'Achégé qui, ni à Malonga d'Achégé qui dépend la disso. Merci beaucoup. On a constaté déjà législatif, ni une bassali à Malonga pour la population. Merci beaucoup, mon frère, depuis quelque part à Kinshasa, 082 33 33 749. Allô, bonjour. 082 33 33 749. Allô, bonjour. Bonjour.
Oui, au bien biso api comment on ndeko. Ouais, et ça le couturier un Jacques Kabang na salon. Oui, ndeko Jacques Kabang depuis salon. Na retour te hein. Alingi na loba pour na maître Bazin. Papa na ngai. Maître Bazin na ebiti ata caméléon a changé la loi maître Bazin. Maître Bazin avant l'élection. Maître Bazin a soutenu Moussoumsous. Nicolas Rolanda place ma ezo là, les lots maître Bazin comme na Sima Félix Tshisekedi. Tout le monde a basé à Kabila awa. Et nous connaissons ce que ça Kabila. Mais les gens attendent wa Tshisekedi. Ba maître Bazin azo lingata mutalo balikambo mukete place Tshisekedi a sali à terre. Ils a bien dit. Et tout le monde boye. Papa, qu'on nous bon au niveau haut. Il faut qu'on lande la makambo place le ta sali erreur le bas qui a sali erreur. Maître Laurent Onyemba bandi les lotés, aza professionnel, azo maîtriser l'iloko azo loba. Et papa azo loba qui azo loba na compte à peuple. Yo mutu moko comme peuple. Loba compte na compte à téléphone na yo. Mais pourquoi boyer? Tout ça la canalise eza na sens. Maître Bazin pardon boyete. Oza mutamaye les mais boyete ozo sala soni. Outi ko soutenir ba tumso élection monika mutaki na pouvoir comme landa terre ko ebisete ke mokonzi sala erreur. On a regretté notre comportement. Non? Merci beaucoup mon frère Serge hein, depuis Salongo. Salongo, nous sommes dans la communauté limitée, hein, Salongo depuis limité. 082 33 749. Salongo, il y a Salongo à limité, Salongo à Lemba. Moi Salongo à Lemba. Allô, bonjour. Oui, au Bengi Bissou, un peu comme on a. 082, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin. Il y a deuxième partie émission Nabisso, rendez-vous des auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, au Bengi Bissou, un peu comme on a. Allô, papa, Mongafoula. Aron depuis Mongafoula. Oui. Oui, Makansina. Allô. Oui, tu sais quoi, Makansina, on déco. Tolobi Boya. Maître Bazin wana toyibita lukaka nini eza na bato babuni na IDPS bazopesa défaut epai ya président ke boyite mais ye likambo nyonso ya mabe kaka ifo alobela kaka olamukaka eza lukaka nini totuli ya komona na télévision na biso ya CCTV na Canal Kin akitaka kuna na RTNC. Merci. Merci ndeko ndenge yozali libre ya koloba ndenge pe bato nyonso awa tozali na Radio Liberté Kinshasa pe Canal Congo Télévision vraiment faut pesaka parole na baimboka nyonso za la majorité opposition société civile population bien sûr bozali na mot à dire na rendez-vous des auditeurs. Allô, bonjour. Au bengi biso api komonani. Allô, bonjour. Bonjour, au bengi biso api komonani. Des côtés Pingalima, on prend 3 derniers appels, hein? On prend 3 derniers appels et puis Ndeko Bazapembe a coupé ça. Conclusion na baï. Question de Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, au bengi biso api komonani. Na bengi biso na miteni na munga fula. Komonani ndeko. Pe makansi na yo. Ikamo kwa sala na passe. Na balwaka mathématiques et les sciences exactes. Est-ce que la politique des sciences exactes pour la mini contradiction de la mini n'a pas la droit par rapport à la mathématicien. Donc le problème on a top Congo. Mais la politique des sciences exactes c'est ça. Bon, là, c'est le prêt, parce que l'article a dit non, c'est le plan en droit, ils ont fait ça pendant les autres de trop. Merci. Les mathématiciens, jamais contribuer les mathématiciens. Merci, Ndeko. Depuis Mongafoula. On prend des derniers intervenants pour boucler avec les interventions des auditeurs. Allô, bonjour. 082 33 749 082. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ouais, moni nanina lo baka boy. Obengi biso moni maître Bazin na bandeko nani
o Christian Bosembe baza batu moko o to comprendre na liste na bango ndenge ezalaki ezala mettre bazin na Christian Bosembe donc eza batu moko peut-être baza plus en charge par maman Denis Nyakeru pour na koya ko raconter biso ba histoire moko ezo pesa biso kanda so tozo kanisa makambo o bango mandolo ba déjà donc baza na liste baza na liste mais bazo mona te place ni bazo kenda eza te ka pour comment toucher moi là où chaque bâtiment moi place moi quelque part koya ko raconter biso ma solo moi pourtant to yebi barrière ba nini ba émission na bino bosu bosala déjà avant. Hein? Merci. Un jour vous a rattrapé. Bino na ba Christian Bosembe et autres. Boté belé moi n'attend pas comme mon abine exact. C'est une bonne chose. Merci. Dernier intervenant et puis en boucle avec les auditeurs 082. Allô, bonjour. Allô. Pourquoi diminuer le volume, il y a radio Nandeko. Allô? Allô? Oui, bien qu'il puisse appeler comme on a. On prend la dernière personne, vraiment, la liaison téléphonique. Namoni, ils allaient vraiment mal à monter entre Bissounaï. On prend la dernière personne, les derniers intervenants pour la deuxième partie de l'émission Rendez-vous des auditeurs. Allô? Allô, bonjour. Bien qu'il puisse appeler comme on a. Allô? Oui, allô, bien qu'il puisse appeler comme on a. Comment on a une découpée par le combo papa. Oui, papa. Oh, depuis Lemba, papa Kei, c'est-à-dire Razana court 2 minutes. Dernière personne photo, vous voyez Karaou, on peut ça ma candidat. Allô, bonjour. Oui, Ndeko Maxime, Franck, pour même 10 secondes. Na ligne na lobana bande ko na biso boye. Total elongi à Félix Tshisekedi te. Total peut-être ceux qui ont voté quitter mais total ndeni ni balimba tamsa mboka sur l'état il y a toujours bien état des droits. Merci beaucoup. Nous soir bazo intervenir pour biso to voter qui était boye là et ça n'a rien à faire ya pour voter ou nini. Merci de Franck. Vous allez toujours le bela droit. Merci. Biso nyoso to senga ki to bino non. Ba changer makambo ezala nango bien na mboka na biso. Merci Ndeko Franck Bazin Pembe parole les ali mopanzi na yo o mekako limbolela ba imboka nyoso na mituna ebele o siliko zwa o mekako ko synthétiser ngo pour na tokomi vraiment na suka ya mission na biso. Merci Maxime. Na lina banda na papa o ya Sukiawa o bimbongo oyo lelo DG ya Geoffrey m'a détourné. Na kati ya mbongo wana soko tie mbongo wana na poche. Okomona bakoma MLCT bakoma IDPS te bakoma la mukate donc et ambongo ya congolais ya oyo azali ko encourager wana ekino patient yiba na kati ya poche omona mbongo wana eza na couleur ya la mukate IDPS te ya maître Bazin te eza mbongo ya ye maintenant siko pona muto a réclamer mbongo na ye tozala ini to réclamer mbongo na bango yokane ba bato bakomi na ba opinion ebele. Papa a posé question en rapport avec la politique. Politique est dynamique. La politique, au cours de l'obate, toujours qu'il y a une élection, nazo qu'il y a une tutelle. Mais tant qu'on moni banger sur le terrain, on lui dit mutuan avec yé, vu comportement naé, vu la réalité où ils sont sur le terrain, vu bateau yazanango, toko sala na yenzelate. Au cours changer mutu. C'est pourquoi on a toujours dit la politique est dynamique. Donc l'élo. Ngai koya ko taxer nga nande koya taxer biso ya maman Denise Nyakero ndeko peut-être oyebité peut-être ndeko na yebité maman Denise angoto nga kuto ata numéro na ya téléphone na kuto na ngote na tikala kuto na mona ka na télévision ka a recruter binon na ba Christian Bosembe a recruter ngai teto yokiga na lobi mère wana ningo zo mona wana nga ta ko mona ni to fani nga na boy to talana na tikala na mona ka na télévision na mona ka na télévision même ata mobile na ye to dimara so photo ye. Même à ta mobile na luka photo kanga lukanga photo jour mona na photo kanga ne batu muso pas maman olive ba kozo ba téléphone ba tomate ba kangi bango ba photo luka photo kanga. Je suis sincère et je l'ai toujours dit pendant les élections moi maître Bazin PB structure nanga nous avons soutenu Martin Fayulu tant que tout ça les structures na biso tant papa tient Tshisekedi d'Aouti Genève à quel Genève a sali tout ça les structures na biso pendant les élections mais tant que tout soutenir biso nyos tout là qui na objectif et que non tout soutenir et là comme opposant bima tout le monde la Kabila na pouvoir parce que dictature Kabila comment ko semer dictature na kati ya mboka na biso lelo ngana linga ki na opposant au pouvoir opposant du pouvoir ngana lisuna ya ko combattre opposant wana c'est ça c'est inconcevable
et le qu'on dit que Martin Fayulu ko sala, ça c'est de la politique oh les lois ko sala parce qu'avec Félix le ninga sala. Félix a zo traqué ba miyibi. On peut pas l'encourager. Félix a zo fout enseignant, on peut pas l'encourager. Félix a zo fout soudon, on peut pas l'encourager. Il va dérive les alliés wana ba ordonnance bandeko ba lobi ba soulever ba article. Na expliquer bandeko na question. Obi ndeko Maxime, yona ndeko Jean Médard, vous êtes parmi les journalistes on apprécie ka ebelé. Surtout ndeko Jean Médard na rigueur na ye. Mais lelo na tonga ba auditeur on bazana raison. Ndeko wana yaki na émission to ibisa ba auditeur vérité, ayaki na émission comme consultant. Ngande mutu bo invité kinga. Faut ba auditeur on va y batika. Vous allez agiter te passe na oloba. Tika ngana si ngana na maloba. Auditeur soit calme. Consultant. Non, soit calme. Consultant ngande mutu bo bengisa kinga na émission. À la dernière minute bo débarquer bo bimisa consultant. Auditeur on bazana raison ya oloba. Aye consultant c'est lui l'avocat ya passé Saïba oye consultant. Biloko aye ko défendre wana aye ko défendre intérêt ya Saïba. Est-ce qu'avocat sera musana na télévision? Non bindeko bazin. Rendez-vous des auditeurs, ce n'est pas un tribunal, rendez-vous des auditeurs, et rendez-vous des auditeurs, et opinion to auditeur mais bangouni ba lobit ba auditeur ba bangouni ba réclamer lobi ya sali lo émission ya mabe bangouni ba lobit biso to yambio joa makambo to loba makambo o etali ko baser pembe ma question ezali wana bon journaliste osala na bino net biso to za ba toto soutenir chef de l'état obenga ka biso na chaîne na biso ki paka ba tendance osala ka bongo na répondre na question bande ko esengeli ba yeba que na date ya le 20 avril procureur a komeli ministre ya justice alobi ozana droit ya kopesa biso ba injonction tokanga motote biso ne parquet tozali ko instruire dossier na cabinet na biso po nini po na dossier ya caméra opesi biso ba injonction te po na dossier ba Jamil opesi biso ba injonction te po na dossier ba Mindele nyonso opesi biso ba injonction te okoya kopesa biso ba injonction kaka na dossier ya patient o ya Ojefrem apesi ba injonction. Pourquoi? Parce que patient ya Ojefrem abala ndeko moko ya FCC wana coordonnateur ya FCC ndeko na ye balobi bakanga ye te ba Maroza azali ndeko proche ya président sortant parce bakoki ko kanga ye te bakangi ba Maroza bakangi ndeko Joseph Kabila sengeli ko yebisa ba auditeur vérité tango to ko lo ba vérité bato musu ba ko yoka biso to lo ba vérité te de ko passer pembe alternance salamaki na 2018 le qui était changement ayé maktomoni pe ba indice mon côté justice c'est ali ko salama c'est que lelo ba union so o baloba ki no justice ali impartial to le ba été justice biso timoko ya lelo ezaka justice moko aux ordres ndeko Maxime sincèrement vis-à-vis de la population nazo yebisa na population boy moi je suis clair j'étais toujours honnête je ferai vraiment preuve de mon éducation même politique na kosakate na yaka na télévision la vérité lelo il faut les reconnaître que avec l'arrivée de Félix tu sais parce que minute ezate na pesa ba auditer histoire tant Mobutu à côté l'histoire ezate to combien souka moni justice aux ordres justice impartial ba auditeur que non lelo na ba ndenge tozo évoluer boy justice na biso et komi ko lakisa que non ba komi autonome uzo sentir magistrat azali ko répondre na ministre ya justice ko yebisa de te et ça droit na biso ya biso ko lukambonga ba congolais tika biso to lukambonga ba congolais muto ayibi to kangaye to encourager. On n'a pas vu ça avec l'époque de Joseph Kabila. Tu sais qu'avec Kabila soko yibi mbongo lelo lobby remaniement et salemi ozalaki DG ba commission ministre c'était ça. Mais lelo to lua matata mponyo lelo bazo enquêter na gestion na ye Bruno Chibala bazo enquêter na gestion na ye Sami Badi bango ya vice-président de l'Assemblée nationale bazo enquêter na gestion na ye to encourager biloko na Sénat to encourager biloko wana ezali makambo kwa ningi papa ya utoloba tango bazo traquer bato pona mbongo na biso ba congolais. Mot de la fin de ko Bazin Pembe. Mot de la fin biso to continuer ya ko dénoncer ba anti-valeur ndeko patient oyo ya Ojefrem azalika ye mokote ezali ndeko patient ezali ndeko kitebi oyo ya FPI yepe azana kati ba ministre nyonso tout matata ba bangise bazo yokaye na dossier ya mbo ninga banda ko gérer Chibala Sami Badibanga ebele bazali ebele papa
Congolais soyons-en les fiers ne tomoni mbongo na biso o mama wana futaka mpako na ye o ya teka malala futi le lokame to komi récupérer mbongo na biso c'est une fierté. Félix azamuto akoleka mais soki tolingi to bebisa o ya sili ko seme oyo e ko sala malamu mingi. Moi je ne flatte pas, je l'ai toujours dit la vérité. Jour ndeko kamera zana boloko soki ndeko kamera yibeti no ndeko Félix ayibaki mbongo asite ye kombo soki ayibaki te moi ça Félix alaki mbongo na biso ba congolais asite ye kombo répondre soki ayibeti no famille à Félix balobie que non bazalaki na kuwana ya 100 jours basité comme merci, c'est ça merci beaucoup Ndeko Bazin Pembe to rappelé aux alliés coordonnateur il y a la dynamique le changement c'est maintenant. Merci beaucoup pour le temps disposé Ndeko Bazin Pembe. Émission la biso mokolo lelo fidèle. Auditeurs auditrices ya radio du Patrick Bozaki belé ya ko participer un peu nous merci Longo Niapé merci pour votre attention soutenez votre mission préférée rendez-vous dès